RDC, tous les corps merci bien mingi ba bon mais ça pour la émission du sur www.zoomel.com. Donc si bien voter pour être vous allez comporter toujours confiance na émission na bino on ça na landa les lots bon meli bino basango ko bu landa na mukolo ya lelo et bon bino été boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko bu meli bino pour être biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya modité pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali ko mikana ndenge ya vérité yango été to sengi na bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel.com vous allez bisika pour vendre dina moment oyo beaucoup zo basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino tokopesa bino basango na oyo etali radio Zoomel 1000 pe ndenge nini bato mosusu bazali koya kobima liboso ya bakamera pona kosala mokili esengo me bazali koyeba te makambo mosusu bazali koloba kaka tika baloba me bazali komifingisa sanke bamiyeba. Bandeko babolingo ezali na moto moko oyo aye kobimela biso mikolo ya suka awa. Biso nyonso tu toyebi ete tango nzambe aponaka mosali na nzambe soki aponi mosali na nzambe akopesa yo mission po ete okende koteya peuple na ye liloba ya nzambe pe okende kopanza liloba ya nzambe mbala ya liboso bandeko babolingo ngai na mama Rosalie nazali koyoka ete mosali na nzambe azali koloba ete nazali bishop to mosali na nzambe privé ya Jean-Pierre Bemba kokamwa bandeko. Bandeko babolingo kombo ya moto yango nani? Moto yango azali mokuse pe azali moto oyo azali koloba ete ye azali mosali na nzambe na kombo ya Bishop Élisée. Élisée oyo biso toyebi na Congo ezali ba kombo ya bana basi me mosali na nzambe abengami na kombo ya Bishop Élisée. Bandeko mbala ya liboso ngai mama Rosalie nazali koyoka ete mosali na nzambe azali koloba ete azali mosali na nzambe privé ya Jean-Pierre Bemba. Bandeko oyo kaka ndenge tozali koloba boyebi mokolo mosusu tosalelaka bino émission moko oyo toyebisaka bino tolobi ete ezalaki na nganga moko kombo na ye Chipepele oyo ayaki kokosa Jean-Pierre Bemba na bakisi ya lokuta na ba révélation ya lokuta nde tata yango yeyo Bishop Élisée. Bandeko ebongi malamu bandeko bofungola matoi bolanda eloko nini tokoloba epai ya papa oyo to lisolo tozali koloba na kombo ya Bishop Élisée. Bandeko babolingo tango bato mosusu bazali kokende kopesa implice po ete mboka na biso Congo ekende liboso bato mosusu bazali koyeya mpona kodistraire biso na bamasolo ezanga tina bamasolo oyo akolalisa pongi. Ndeko mobali oyo bozali komona bandeko oyo azali meme kozwa pe courage ya koloba liboso ya babilili yende azali grand sa père alataka kitoko me bandeko natai yango bandeko natai yango bandeko na parti ya mutu bandeko bino moko bongo juge ngai na koloba mingi te me natikeli bino bo juge oyo moto aza koloba ete yende azali mosali na nzambe grand sa père et puis aza bogar bandeko pona nini bato mosusu bamiyokisaka soni boy olio sala mosala na yo ya kibonzambe na ndenge ya malembe te ya batu okomi nde kosala mosala ya kikomissionnaire epai ya bapolitisien mpo luka ndenge nini ya kozwa mbongo ya kolia mpe oza koloba ete ngai nazali mosali na nzambe privé ya Jean-Pierre Bemba pe azali kolakisa bato bafoto ndenge nini ye na mwasi ya Jean-Pierre Bemba bakangisa bafoto banini mpona kolakisa ndeko oyebi ko na koyebisa bino eloko moko Jésus alobaki
mikitisa ngai na kotombola yo to nzambe ya kotombola yo oya komimatisa bakokitisa ye ndenge moko moto oyo azali kosala azali kolakisa bafoto mpo baloba ete azalaki pembeni ya Jean-Pierre Bemba me bazali koyeba te ke Jean-Pierre Bemba azali lokola moto ya boloko. Jean-Pierre Bemba na minute oyo azali considéré comme mwana ya kuluna oyo azali na kati na boloko azali kozela mokolo bakokatela ye mpe etumbu na ye. Me tala tata oyo ami bengi mo soi-disant mosali na nzambe bishop azali koya pona kolinga kotalisa biso tala ba photo nazalaki pembeni ya Jean-Pierre Bemba tala boy bandeko eloko tokosenga na yo nano tata oyo de mukumble il faut koyeba kozala na respect na président de la République Joseph Kabila po ete ozali komi benga bishop mais soki otali kaka forme na yo zwaki talatala mitala elongi na yo ezali salite ya kosakana te ngai moko tango mama ozali na tali namonaki monoko na yo salite surtout tango soko otali pembeni ya monoko ndenge otikeli mandefu wana yango te salite tata oyo bakobengi na kombo ya Bishop Élysée oyo bakombo ya ba Élysée oyo on dirait ozalaki mwasi ozwi kombo ya mwasi omilatisi pe ozali koloba ete ozalaki pasteur privé ya Jean-Pierre Bemba mais non ozalaki ndenganga ya Jean-Pierre Bemba tika ko confondre ozalaki ndenganga ya Jean-Pierre Bemba oyo tobengaki yo na kombo ya Viechi Pepele bandeko babolingo tala moto oyo na bambongo ya bakomission oyo azwa epa ya Jean-Pierre Bemba bambongo ya makila ya bato oyo lelo akei na Afrique du Sud s'installer kuna pe akomi lelo koloba n'importe quoi mi bengi ete ye grand sapeur bandeko babolingo ba peuple congolais botala moto azali komi benga grand sapeur mosali na nzambe me alobi ete ye grand sapeur aza kotanga pe na papa na biso Coutinho nde alakisa biso kolata bandeko soki kutu totali Coutinho soko alati elamba na nzoto elamba evandaka omoni penza ke no mobali alati elamba epai ya Coutinho elamba penza evandaka me epai ya tato aza koloba ete ye grand sapeur oyo mi bengi Bishop Élysée bandeko nakokende kutu mosika te botala kaka elamba oyo botala elamba na ye oyo veste oyo alati bandeko oyo nde tokoloba grand sapeur tala veste ndenge ekangi ye na mipanzi kote ya libumu tala ndenge ekangi ye donc naza sira aseraki mpenza veste na bie po akanga babuto modele ekangi bandeko ondiro yebi soki mwasi akangi liputa ko alingi abunda bitumba boyebi ndenge bamama ya ngala oyo bazalaka soki alingi abunda bitumba azwi asere liputa makasi na luketu po ete bitumba wana ezali sho botala kaka ndenge veste oyo esali bandeko ata bino moko oyo nde akoloba ete ye nde grand sapeur ya bapaster na modeli ya boye elateli ya boye bandeko oyebi ko Kongo na biso wana n'importe qui akomi koya kaka liboso ya kamera mpona koloba makambo ezanga ntina epuis babiloko azali koloba bandeko soko ozali moto ya mayele observe oza komona kaka aza kobetela bato bamasolo aza koyoka na banzela na babalabala yango nde aza komema mpona koloba ete ezalaki bo bandeko ye osi omona moto azali koloba ete azali moto ya sécurité azalaki moto oyo ya nini oyo azali koloba ete makambo nazali koyebisa oyo ezali basource ya bainformation ebongo moto azali kobeta bamasolo azali koloba ke basource ya bainformation abanda lisusu kotata bana kobeta monoko mpona koluka bakombo ya bato yango baevenema elekaka akomi moto oyo nani moto oyo donc oza komona kaka bamasolo oyo esika akendeka aza koyoka bato ndenge bazali kobeta ye mpe azali kozwa bamasolo ya balabala bandeko mpe azali koye alobi ete ye nde grand sapeur alateli biso veste esali lokola kangama kote ya luketu oyo na asira tiraki yango makasi po asere babuto bandeko botala ndenge esere ndenge ebendani bandeko na pasi na mawa bandeko ngai nakoyebisa bino ete bandeko bayebi Bishop oyo Élysée bayebisa ye abongisa nanu bamandefu eza kote ya mbanga eza salite en tout cas bimi salite penza ko salite
ata ndenge aza komibeta tolo na baveste oyo alati wana na bamakambo aza koloba en tout cas naza koyebisa ye mpenza bishop Élysée abimi salite na ndenge ya kosakana te surtout kote ya munoko bandeko surtout kote ya munoko nazomona yango salite bandeko azali koloba bamakambo tika kaka loba babiloko azali koloba azali kobeta monoko mpo nini lokola azalaka mukala ya Jean-Pierre Bemba babandaka kopesa ye mwa bamike akomi koya koloba n'importe quoi pe aza koloba ete okomona le 6 tokokita kuna na Congo soki tomoni clair te asi asensibilize ba ex dokita na Congo po ete basala n'importe quoi tala tata oyo mpenza bamakambo azali koloba bandeko ami bengi pe bishop bandeko na tai yango bandeko oyo batai ya boye bazwa ye pe baloba ete oyebike ngai kutu ndenge naza komona ye aza kaka na forme ya baboyi oyebi baboyi oyo babande kouta na bamboka kala okomona boza na boyi moko mokuse tala mutu kaka ndenge kaka tata oyo azali kombo ya soki Élysée oyo mwana mobali akomi komibengama na kombo ya bana basi Bishop Élysée boyoka kaka kombo Bishop Élysée bandeko na elamba yango alati bandeko veste yango alati azali kobetela tola azali koloba ye saper bandeko tala ndenge serré na côté ya luketu abendaki yango makasi je suis support kanga ba bouton wana bandeko et puis aye kovanda lisusu na kiti bandeko ndenge adindi na kiti yango adindi na kiti na ndenge ya kosakana te kiti emeli bandeko je suis sûr que ndenga vandaki wana makolo na ye etutaki na sete bandaki kodiembela po ete tozali koyebisa bino bandeko babolingo il faut boyeba yango ete tozali koapprendre na yo moto oyo to tata oyo na kombo ya Élysée tout d'abord il faut koapprendre yango banda koapprendre yango a partir ya lelo pe zwa papier na biki comment à partir ya lelo ke président Joseph Kabila azali président na ngai pe nazali obligé il faut na tosa ye pe nazali obligé il faut nazala na respect devant la caméra na ye ba makambo nini oyo nakoki koloba devant président na ngai ye moto oza kokumisa Jean-Pierre Bemba ozali koyeba te ke Jean-Pierre Bemba na minute azali mokangami moto azali ko défendre mokangami mais il faut ko mituna azali kuna na bolongo pona na makambo nini ye lobi ozali bishop pasteur na ye nzambe a révélé ki yo te ke bakokanga ye yo ozali kopesa kaka prophétie pona koloba ete kala te d'ailleurs baza kotika ye ba prophétie ya lokuta e bongo tango bakangaki ye oyebaki te ke bakokanga ye po opesa ye prophétie koloba ete nzambe alakisi nga bakokanga ye lelo ndo komi koye pona koloba ete kala te baza kotika ye na ba prophétie ya lokuta ya kolalisa ya bozoba lelo Kongo na biso babandi kosakana na yango tala kaka moto oyo biso tokoko benga Dimitip na kombo ya bishop oyo ye moko bambi Élysée bandeko ye akanisi soki ayenda bafoto azali kolakisa bato liboso ya bakamera nde biso bakongole tokolenga bainfluence wana ya ntango ya deuxième république papa na ngai esi eleka bandeko babolingo oyebi ntango na moni kaka bishop oyo na se rappele na mutu apusu moko kala na Kinshasa mutu apusu wana azalaka kaka forme kaka ya bishop naza koyeba te soki ekoki mpe kozala ye azalaka bandeko mutu apusu wana deux fois te azalaka ko basaki ya masango wana komona kotondisa yango ko ata 16 atia yango na pusu na ye soki aza kobenda bandeko bapake bimi okomona meme bapake oyo ezalaka kotambanga ebimi yango na ntango nazali komona bishop oyo Élysée na komona ndenge bapake na ye ya kote ya mbanga mutu na ye ndenge esali na bapake kote ya mbanga naza koloba mutu apusu yango ekoki kozala ye te po ete lelo na minute oyo na Congo bato mingi bangindi kaka na ndenge ya bastratégie makambo ya Jean-Pierre Bemba bato bazalaki mayele balieli yango mpe mwa bambongo yango na nazali kotuna eske tata oyo ezalaki mutu ya pusu wana te bandeko babolingo epuis tala modele pasteur yango azali bandeko nayebi te soki amitalaka vraiment na kitalatala ye penza azali kofinga Joseph Kabila bazwa penza mutu na ye wana batie mutu na ye batia na oyo ya Joseph Kabila bandeko na banzi ete akozwa bato te
tango azali kofinga Joseph Kabila tali penza mutu na ye wana malamu forme ya mutu na ye na ndenge azali na ndenge kote ya mbanga esali bandeko bozwa foto ya nyama oyo babengaka yen zwa yen tala kote ya mbanga ya yen ozuna ya tata oyo bandeko bokopesa nga rezo bokoloba ete ya solo penza tango mosusu nzambe alingaki akela ye nyama wana yen mais tango kaka ba ange ba no papa en tout cas ko créer mabele o ko sala ngo forme ya INT sala yango mutu bon nzambe pa yoki kaka mbala moko ale ya baloli yango mutu ndenge forme na yezali bande ko soki tata oyo azali penza ko finga le rais na forme na ye en tout cas azangi kindoki te tata o bazwa penza le rais bacha na ye ndenge azali na forme azali na yango azali pe koloba soi-disant bishop Élysée kombo ya bana basi bandeko oye ya boye pe bandeko soko tali ye malamu okomona pe azalaka tango mosusu boy quelque part mais lelo lokola bakope ekomaki na tango ya makambo ya Jean-Pierre Bemba bato mingi bayaki koprofite pe lelo azali koya koloba n'importe quoi bandeko babiloko nyonso tout ata azali koloba ezali babiloko moko soko olandi malama moto ya mayele otali oza komona kaka aza kobeta monoko ya lokuta kaka epuis eza ta na nzela te na sens te okomona motu boye kombo nekutu nani motu boye tina te mpe baza koloba ete azali grand saper bandeko na babilamba ngo alati tala ndenge ekangi ye ondira aseraki yango makasi mpo akanga akotisa babuto wana na madusu na yango epuis avandi na kiti modele ndenge adindeli yango te modèle adindeli na kiti yango te bandeko vraiment ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na oyo euti koloba etali papa oyo babengi soki bishop Élysée ezali pasi pe mawa omona lelo ndenge ba dimi type bakomi kobima na bamboka na biso on a koloba n'importe quoi vraiment ezali kopesa mawa pe azali koya ko se vanter liboso ya ba caméra pona koloba ete ye azali bogar ye azali grand saper e abandi kotanga bandeko tokoki kutu koloba ete Coutinho azali grand saper po toyebi ete Coutinho elambe vandaka ye na nzoto malamu pe azali bogar soki atelemi omoni ke mobali ye wana mais oyo tata oyo aza pe koya alobi ete ye grand saper bandeko elamba veste na nzoto esali kangama biso kutu ngai na mama Rosalie tomituni yango elamba oyo ndenge alati boyi yango abendaki babuto na ndenge ya makasi ubie abendaki yango makasi po kanga babuto oyo to ndenge nini vraiment bandeko babolingo oyebi ete elekeli ngai oui mama Rosalie elekeli ngai elekeli ngai na ndenge ete bandeko babolingo ndenge nazali komona type oyo azali koya koloba makambo nyonso to azali koloba kaka tika loba eza komona na kaka babiloko aza koyoka yango ba makambo tozali koloba bandeko kongolais ndende mpona koyoka soki kongolais sa zwi mwa likambo ya lokoti yango na balabala okomona komi koya koloba yango kopesa meme na baconfirmation bandeko babolingo oyebi tozali koyebisa bino ya solo bakongolais ifo boyeba yango ete Joseph Kabila azali vraiment un grand démocrate yende azali koenseigner lelo démocratie parce que soki ezalaki na ntango ya Mobutu na banzi ete tata oyo alingaki amona meme ngwanda alingaki atinda deja bangwandi na ndenge ya nini ya sécurité bakei mpo ya bango ezalaki deux fois te bakokomaka basali connaissance na yo apale bokei neti bozomela bu baglisele o poison okokakako motu wana kufa na Afrique du Sud nzoka nde bato ya sécurité mo ya Mobutu moto basalaki yango mais lelo oyo Joseph Kabila boza kofinga boza koloba aza kolakisa bino aza koenseigner bino la démocratie la démocratie ndenge nini démocratie ezali bandeko babolingo tata oyo aye kobimela biso lisusu awa oyo alobi oyo te ye nde azali pasteur privé
azalaki pasteur privé to bishop mosali ya nzambe privé ya Jean-Pierre Bemba mbala ya liboso na histoire ya mokili to mona ete mosali ya nzambe privé ya moto mosali ya nzambe privé ya moto abimi pona koloba ete yende azalaki mosali ya nzambe ya Jean-Pierre Bemba bandeko ba photo etikali lokola kaka souvenir oyo akoma kotambola na yango mpona kolakisa na bato bandeko azalaki komona yango influence vraiment ngai nakoyebisa na bino bandeko forme ya mutu aza nango ye moko mpenza nayebi te soki amiyebaka alingaki evite interview asali wana bandeko na soki amiyebaka ndenge azali alingaki pa mema ndima ete modele akende kovanda na kiti wana baza kofilme mpona ndenge azoloba abimi chindo mpe kiti wana emeli ye oyo eza kolakisa nga kutu ntango na banda kotana kanti nabime oyo mwana 10 ans ou bien ndenge nini mais ntango namoni akomi koloba bamakambo ndenge koloba aza mpenza mpaka ko mpe namoni na ndenge atiki bamandefu ndeko en tout cas ndeko bishop meka koraze penza mandefu na ona mbanga bien sali bien te salite et sali penza salite bino bato bozali koya ko distraire bato na Congo lelo bato bazali kolinga kopesa implice poto ko liboso tala bato ya boye tango Mobutu azali kosala babuzoba ye azalaki wapi lelo bakomi kaka Joseph Kabila asalaki boye abomaki moto boye mais bakrime oyo Mobutu asala na ngwanda pona nini boyeka pili boso kamera te boloba ete atande so basalaki tala moto bo babomaki atala boye Mobutu aboma nzondomio Mobutu abomaka moto boye ngwanda abomaka mayele pona nini bolobaka yango te bino bokanisi babiloko bino bolobaka tala pona minute oko toza koenseigne bino démocratie soki mpe biso bato ya Joseph Kabila tolobi lelo ata na Congo kuna na Kinshasa balobi ete bato ya Joseph Kabila batelema na banzi ete na bato ya IDPS bino bozokanisa ete bato ya IDPS batelemi bato ya IDPS bandeko bokomona ete bato mosusu ko ekozala somo na Etienne Tshisekedi oyo ye mokoko na banzi ta mosusu akobanda koleka po ete abanda kopesa message ke non communauté internationale il faut botala makambo oyo malamu banini mais sikoyo ntango bato na ye bazali kosala badésordre bomoni badésordre bazali kosala badésordre moko mpona koorganize meme baimage ya lokuta okomona mutu mosusu akwei 50 ya lokuta ale kamera yaka zwa ye botala makambo baza kosala wana nyonso babiloko na bamontage donc bambongo oyo bato ye papa Etienne Tshisekedi aza kosala batourne awa ale bakomi kozwa kotindela bato na Congo mpo baloba bokende kosala boye bosala boye bandeko boza kosala batrouble pendant ke na babureau de vote boza ta na barepresentant te mpo na kocontrôle et puis boza koya koganga mpe koloba mpe kanai ezali pasi pe mawa mais tosengi na moto oyo dimi type oyo ndenge bazali kobenga le bout d'homme oyo azali koya liboso ya kamera mpona kofinga Joseph Kabila tosengi na yo tika makelele oza kosala po ete lelo lokola bapesi moto nyonso droit ya liberté na ye ya parole ale bokomi kozwa liberté yango ekomi lokola libertinage bino boyebi te ke Joseph Kabila akoki mpe kosala bamakambo ndenge Mobutu asalaka na kala ke babuzoba bozali kosala wana mpe asali bamakambo na ndenge ya mabeme azali koenseigner bino démocratie ya solo mpona kolakisa ete bino jusqu'à présent bozali kaka bato bozali kotepa mpona bino boza kokanisa ete démocratie ezali finga moto loba n'importe quoi sala boye beta moto alors que boye bitina ya démocratie te ezali mawa na bino naza kokamwa mwa moto oyo vraiment mwa moso ya mutu moko pa bimi akomi koloba Kabila boye ndenge ezali wana akokoka ngai te vraiment tangu yango nalobi tangu Mobutu azalaka ko bato mpenza Mobutu abandaki kokata mitu kaka bato ya ndenge boye mais lokola Joseph Kabila azali moto oyo ayebi démocratie azali kolakisa bapeuple congolais démocratie Joseph Kabila azali kotika bango mais liseki na bino emata ngomba mingi te liseki na bino oyo bozali kosala bandeko bokeba emata ngomba mingi te sino te soki bozali komatisa yango ngomba bokokamwa bokoloba ete en tout cas tokanisaki ete Joseph Kabila azali zoba tokanisaki gouvernement na ye bazali bazoba bandeko tozali koyebisa bino boyeba yango Joseph Kabila apesi bino droit ya parole
liberté bosala mais liberté na bokomisa yango libertinage te soki liberté na bokomisi yango libertinage tozo koyebisa bino ya solo bokokamwa mpenza tala bino bokanisi ko ndenge boza koya kosala bamarche wana banini boyebi teke Joseph Kabila koko bimisela bino mpe baelema mpenza ndenge Mobutu banda kosala omona balema ya des mpe babimi mais aza kosala yango te mpona kolakisa ete toza kozela baélection tokenda baélection mais stratégie oyo bino bokomi kokenda yango na bato ya IDPS ndenge ezali wana boza komitia na piège sans ke bomiyeba yango bandeko ba bolingo tozali koloba na bino bandeko nyonso tu ya Congo boyeba ete papa oyo amipesi kombo Bishop soki Élysée oyo alobi ete azalaki pasteur privé ya Jean-Pierre Bemba ngai na koyebisa bino ke azalaki na ye kaka moto oyo ya soki nganga ya Jean-Pierre Bemba asala ba makambo esimba te lelo oyo aza na Afrique du Sud akomi koloba n'importe quoi pe ami bengi Bishop bandeko bota la forme ya mutu bandeko en tout cas oyo eza meme pena mama abota ye soki balobi ke tala mwana no makambo aza kosala mama na kowanga na bia mwana na nga wapi aza ni mwana na ngai te ba mama mingi toyebi bawanga na kabana ya ba forme ya boye bandeko po forme aza nango en tout cas nzambe alimbisa po azali kaka moto nzambe akela me forme oyo moto aza nango yango te bandeko ntango aza kofinga Joseph Kabila aza kobosa na ye soki bazwi Joseph Kabila batie na ye wana bandeko ye azali lokola eloko moko boye donc bato baza koyeba forme nango te alors kaza komibenga Bishop atunaka na nzambe te me nzambe forme na nga olingaka mpenza osala ngai forme nini ke na bimela na forme ya boye bandeko oyebi bamitu ya train oyo ya kala oyo ya 1800 ntango babimisaka train sika ondire kaka forme ya mutu na ye ndenge ezali atuka nzambe elimbisaka bai mpe fo naloba po ete ye ntango alobi ba makambo ya Joseph Kabila alobaki yango akritike afingi me nga namoni ete ye nde mutu aza beza na forme ya babendeko soki okanisi Joseph Kabila nde aza vilain yo nde oza vilain yo nde oza vilain bandeko yango na tozoloba ozalaki boye pa Jean-Pierre Bemba ou bien ozalaki nganga ya Jean-Pierre Bemba po na ndimi teke Jean-Pierre Bemba akoko ndima pasteur ya modele ya boye mwa babilamba oyo ntango Jean-Pierre Bemba apakati ntango mosusu valise ya Jean-Pierre Bemba etikalaka azwi yango akenda yango kuna na Afrique du Sud amoni babilamba Jean-Pierre Bemba lokola Jean-Pierre Bemba azalaki moto monene tayer ake adiminele na forme na ye bandeko botala baveste yango alati waza kobibenga ke ye grand sapeur alobi ke ye grand sapeur bandeko botala veste yango ndenge esali ye na veste oyo bazali kobenga kangama bandeko bandeko paster yango soki otali kota munoko bandeko bapoil ndenge esali salite ya ndenge wana alobi ete nde azalaki paster ya Jean-Pierre Bemba yango na tolobi ete baopposant congolais baza kosala kaka bakomedi bango na bato na bango botala paster privé ya Jean-Pierre Bemba en tout cas vraiment tosaki na paster soki Bishop Élysée pardon ndeko pardon nga nazomona neti ozalaka muta pusu po ete forme na yo ndenge elobi eta mama ozali eza neti na muta pusu moko abandaki komema 18 saki ya masangu oyo abandaki azalaka kote ya Gambela ozalaka na forme na ngala za komituna ezali yo to yo te po ete bato mingi bapakata mbango bakenda na Afrique du Sud na bato mosusu babandaki kokumba pusu en tout cas yebisa biso ya solo Bishop po ete vraiment en tout cas ndenge naza komona mpenza yo ozali moto oyo ozalaka ta mosusu porter na Congo aza komibenga mpe oye grand sapeur na bainformation aza koya kopesa bato ya lokuta bandeko oh non moto boye basalaka boye bainformation ezanga ntina aza kopesa bainformation moko meme sans précision aza koloba kaka tika aloba bandeko eloko na kosenga na yo Bishop mekana nikosala prière po baprière mosusu mpe individuel ezalaka okoko kosala prière otuni nzambe yebisanga nanu olingaki créenga mpenza forme nini po ete ndenge nazali ata ntango nga moko natalaka na gitala tala nazalaka na badute nalobaka ete estce nzambe alingaki acreye mutu na ngai eloko mosusu ou bien ndenge ni po forme ndenge naza nango vraiment bandeko avandi na kitikiti emeli ye oyo ndenge boyokaka chino
Pasteur soki bishop tika na ko finga Joseph Kabila peut-être Joseph Kabila azali bogar ke yo za penza na forme moko bandeko mwena pesa kombo ezate bandeko oza na forme moko mystique bandeko et puis modèle otikeli ba mandefu na monoko bandeko vraiment esali salité tala ba mandefu ndenge za pembe na monoko vraiment Bishop mituna nanu ozali Bishop ndenge nini nzambe ko banda ko lobele otavo bima liboso ya kamera yo monoko salite boye monoko sali neti banzoto ya basi oyo ya kala oyo ndenge oyebi soki mwasi ko basi ya kala oyo bazalaka na tango Kongo bandaka sika oyo ava mundela bimisa bilamba amema bilamba na Afrique basi oyo ya tango ya kala oyo azaki soki bakomi kokoma bampaka tala kaka forme ya munoko yango ndenge sali atuka na mwasi yango aliaka embanga penza ko bandeko aza mutema pasteur aza koyela bato bahistoire lokuta tala boye di soki nazali preva liboso ezalaki boye bandeko na veste alati tala ndenge ekangi ye na nini aza komibenga mpe grand saper vraiment ndeko vanda kaka mais komikosa te kokanisa te ke lesisi oyo oza koloba ete bokoya na basola mpe tokokota na nzela ya Kongo boya toza kozela bino bokanisi na Kongo nde bokende kokuta ete basi nde bavandi kuna omoni sikoyo Joseph Kabila aza korespecte po ete ezali démocratie mais ntango baélection ekobanda soki Joseph Kabila aleki bosala erreur na banzi ete mokolo wana na bato na bino ya IDPS bakoluka nzela po mokolo wana ekozala sikoyo somo bandeko sikoyo tozala nukotikela bino bosala bamakelele me mokolo wana tozali koloba mokolo wana nde bokomona ete manzaka manko ye ekobima po ete bobandi liseki na bino lingi komata nzete bolingi kolakisa bato ke bino nde bokomemela bato avenir meilleur kuna na Congo alors ke bozali bato bosalaka na mobutu bopie mboka bobebisi mboka lelo mpe bozali koya mpona koloba tala mutu mobimba azali koya morceau d'homme azali koya pe nayebi Joseph Kabila asalaka boye azali kopesa ba information moko oyo ezali kaka bamasolo ya nsima ndako otali mutu ya mutu forme ya mutu toza koyeba te nzambe alingaka sala ya mutu wana nini vraiment nalobi yango bandeko oyo akofinga ngai afinga me ntango ye azali kofinga liboso ya kamera tomoni réaction na bino te mais oyo akoya koloba mpo na nga papa Roger ngai mpe nazali koloba sikoyo ke nazongiseli ye kaka bale ntango ye aza kofinga bato atala nanu forme na ye mpe atuna nzambe oyo asambelaka bi nzambe olinga kokreye nga na forme nini mpo forme na nga ezwa koyebana te na mokili oyo ndenge tozali koloba bako koloba ete mama na yo oyo abotaka yo mpe awangani yo alobi te oyo mwana na nga te likolo ya soni ya kotala forme ya mwana bandeko avandi na kiti ya dindi kokamwa bandeko mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba tozongi lisusu na lisolo oyo ya moto oyo azalaki soki nganga ya Jean-Pierre Bemba oyo azali koloba ete Bishop bandeko soko tali moto yango bandeko na pasi na mawa me bandeko babolingo tokokende mosika te botala kaka ba makambo nini oyo ye tato alobaki ndenga azali kotata bana liboso ya kamera ndenga azali koloba ba makambo mosusu oyo azali komona na kaka lokuta ba masolo oyo ya simandaku oyo ba masolo oyo ezalaka ete ba Congolais soki bavandi baza komela mwa kopo moto na moto azali kobota ba masolo na ye na se ya kwiti nde tata oyo ya lokoti yango aye liboso ya kamera pe akomi koloba bandeko bato ya mikuse ya boye na forme yango ndenga azali bandeko en tout cas mwasi na ye aza motema po ete kotala mobali yango ndenge na mbanga na ye mbanga esali salite bandeko na mwasi yango ntango ambrasaka ye mpenza nayebi te na ntango alieka ye mbanga nayebi te mwasi yango na banzi mwasi yango akangaka kaka motema po forme na ye aza na forme moko salite penza oyo aza koyokisa babishop soni bandeko bolanda na babilili botala ndenge nini tata oyo azali koyokisa bakongolais soni na mokili mwa Afrique du Sud azali kopesa ba argument mosusu ba makambo kuta ezanga ntina oyo azali koloba ye moko azali koloba ba makambo azali kokanisa meme na bakombo bato moto boye tala moto ya viva ba makambo yebi ba makambo est-ce que tata banaka liboso ya kamera soko yebi likambo azali koloba yango me azali koloba ba makambo azali kotata bana pona koloba ete alokoti ba
masolo ye na banganda ya bakongole oyo babetaka na se ya kwiti me bandeko oyo nyonso tu bokosala mpo na le rais nzambe ya koconfondre bino tolobi yango bolinga te ata bokosi oyo baélection bazali koyiba o boyeboye ezali kolakisa deja ke defete ya idps si emonani yango ete bokomi kolinga kosala neti koorganize bamakambo ndenge na nde tala oyebi tozali koyebisa bino papa Etienne Tshisekedi abosana te soki alingi kotambola likolo ya demokrasi ameka kosala n'importe quoi abosana te Mobutu mpe atiaka ye na prison Mobutu mpe atiaka ye na prison eloko moko pete ezangi lelo Joseph Kabila soki ye asali bozoba soki ye tata Etienne Tshisekedi asali bozoba na ye mpe ekokotisa ye na prison bayekanisa te ke Joseph Kabila azali kobanga bango soki asali bozoba akeba ete prison mpe ya kokota abeti mpe lubwaku na ye po ete tozali kokamwa mingi lelo papa Etienne Tshisekedi ayebi lisusu demokrasi te akomi vraiment wana ya kuluna bambongo oyo ayaki korekolte na poto yango ndakomi kotindela bato mwa groupe ya bato na ye kuna na Kinshasa po ete bato wana babima na balabala po ete basala n'importe quoi tala babiloko azali kosala soki ayebi te azali populaire mpona nini azali kolinga koseme batrouble mpona nini ezali pasi mpe mawa me natiki nanu tolanda nanu bamakambo oyo morceau d'homme to dimi type oyo alobaki bandeko ezali pasi mpe mawa soki Kongo tokobanda kovivre kaka na imagination ya boya tata oyo ndenge bamakambo azali koloba mboka na biso ekoavance te na kosenga kuna na régie botiela biso baimage botala ndenge nini lokuta ya bato oyo ezali kolinga kaka kose multiplier likolo ya le rais po ete le rais a convaincre bango sur tous les plans batikali kaka bato ya lokuta ya koya kokosa mpe mokili se eyebi bango tolanda na babilili totala ndenge nini moto oyo dimi type azali kokosa liboso ya kamera mpe ya mibengi na kombo ya bishop bandeko mbala ya liboso na yoka ete nazali pa mosali na nzambe privé ya Jean-Pierre Bemba est-ce que nzambe alobaki ete bokozala basali na nzambe privé na bato ya mokili to bokozala basali na nzambe ya kopanza liloba na bapeple nyonso kokamwa tolanda na babilili ebongo nsima tozongela émission na biso baimage s'il vous plaît. Banda Nzamba kela mokili, Hitler a tué 5 millions de juifs. Les nazistes, 5 millions de juifs, Nzamba éliminé. Banda Nzamba kela mokili, Hitler a tué 5 millions de juifs. Les nazistes, 5 millions de juifs, Nzamba éliminé. Bana Congo na yeko la musabino. Soki yazali assassin, ye mutaboma musée. Mais ce qui est grave encore, révélation à l'élo, kora musée, pasteur Pascal, et zana muzolete. Kora ya musée. Tadi ba remarque na bango que Bishop Yomoto Nzambe okoki ko utiliser ba langage. Permettez-moi les mots, langage terre à terre, langage mondain, le kola mosutu. Basepeli nangote, yo bishop koki kola kisababila mbate, yo bishop. Limakamabila mba, balobi moto nanzambe, ozola kisabagrife na télévision, réaction. Gloire à Dieu, natikala kola kiselambate, yo mto simba kila mbalanga. Costume langa kitoko, propre kusimba ngotelelo. Je suis le pasteur le plus chic du monde. Donc, na opposition, toponi mutumoko, Etienne Tshisekedi ndako représenter opposition comme candidat chef de l'État. Ezali Kamere était tika babla Kamere osolia na Kabila to ebiango, olia kapena James Kabare, kunda batwa Kamere osolaka naye. Biloko to lingiango te. Bo yango siko toujours voter Chichi. Chichi to makamana sote to lekiango. Chichi azali le premier Congolais azali docteur en droit à l'université de l'Ovanium au babengango lelo université de Kinshasa. Premier Congolais. Chichi Etienne Tshisekedi, il est qui? Azali parmi les 13 parlementaires au Balingaki changement contre Namboka. Mais parmi les 13, 12 étaient corrompus. Mais Chicha Tikali Yemoko, c'est lui le père de la démocratie. Si nous parlons aujourd'hui du père de l'indépendance Lumumba, nous parlons du père de la démocratie Etienne Tshisekedi.
Alors, on a bien un peuple congolais, on a des candidats. Na pouvoir, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il a commis 12 crimes dans RDC. Dans peu de temps, dans 10 ans. Il a laissé que le Rwandais, plus de 8 millions de Congolais, on a 2 millions de femmes violées. Nazana ba image moi si msubatie nzete na nzoto ya basi ebimi na munoko mais Mobutu alobako tumboli Mobutu otumboli ba mama otumboli Mobutu boye sikoto alivine otumboli ba Rwanda otumboli Kanambe Hippolyte namona ba belge ba toucha personnalité ya ba crime ozolo ba na 12 na makambo zo bana eza vérité avant cela pour économiser temps to bali na premier crime. Bon, merci beaucoup. Congolais, Oya Kolobake, à sepélité, il est plus qu'un sorcier, c'est un démon. Parce que Kabila, il est l'ennemi de la justice. Il ne mérite pas être chef de l'État. Azali, d'abord, un taximan, même brevet à Zouate, diplôme humanité à Zouate. Pour la banane, 12 crimes, Akima défend en Ambongo. Ari taximan, Akima défend en Ambongo. Défend moi, Zate. Il a commis 12 crimes, n'a rien Crime Liboso, c'est lui l'assassin de Mouzé Kabila. L'assassin du président Laurent Désiré Kabila. Neni ni mwana kobo ma papa nae. Aza mwana fils adoptif. Aza mwana na yete. Ba Rwandais mutu batia nani Mouzé Kabila na pouvoir. Ba ebike ye Hippolyte Kanambe tata ne Tanzanien, maman na ye azali rwandaise. Petite grande sœur ya nani ya chef d'état-major wazana na Rwanda. On se comprendre. Alors, c'est pour te dire bien, azali mwana na ye adoptif. Bande kona biso na bazali bantute. Ba nilotique bazana makila moko pona ko boma mutu ezana ngo facile. On se comprendre nga. La preuve ezali na episode pona la preuve que yem ta boma Kabila. Alingaka boma Mouzé. Mouza Tuni. Non, baza pouvoir na 97. OK, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la rectification. Na 95. Mouza Touni, ministre Oyazalaki, il y a intérieur général Nani, Azana Brazzaville, et ça déplacé. Oya Kimi, notre bien-aimé général Mounene. Mounene a le bitinda et formation en Chine. À quelle Chine 6 mois. Tant à Zongi, à Kaneli Mounene. Tant à Zui pouvoir, à Tché Mounene Nani. Chancelier de l'ordre national de l'OPA. Parce que Mounene n'a pas qui pas en formation. Atindie akende abino neti mona linga solo mabiko boma ete tinda mona ngona formation na Chine azo formation na ba yene de ba police na Chine à cause de la même roulage na kin mais à se retrouver chef de l'état on se comprendre à cause formation ba policier ba roulage ndenge bazalaka ba policier biso ya mboka na auto kuna kuti na Afrique du Sud yenda zali assassin le vrai assassin ya Mouzé c'est lui. C'est au bazar la prison le colonel Mississippi Eddie Kapend le véritable assassin des Mouzé c'est lui. C'est le premier crime à Salon Mboka na biso. Alors deuxième crime chef d'état-major Wecha yem tatia na pouvoir sur ordre ba Mindele na ba Rwandais. Achela Wecha poison aboma Wecha. Tata na biso na azaki général papa mpaka pe na kamaka nano Mouzé penenga mutaza breveté d'état-major te OK no tiaye akene za chef d'état-major ndene ali technicien d'état-major te pour être chef d'état-major faut la breveté d'état-major technicien d'état-major oleka na ba EFO oleka na école supérieure militaire otanga na école royale belge otanga na Israël biso bana kisasa mais ye Wecha qui a empoisonné Wecha c'est lui azana ba poison moko mystique menga ko kangate a petit joueur. Alors troisième crime il y a président Joseph Kabila. Les 11 Libanais au Bakoufa. Ba 11 Libanais au Bakoufa. C'est ba yebe onke. Ba Libanais nana pesaka général Yav, chef d'état major. On est commandant à 11e région militaire na Kankokolo ordre ba boma 11 Libanais. C'est lui. Troisième crime. Alors quatrième crime. Mais c'était criminel. Directeur il y a DGI. Niembo. Ba wela na moi si petite mora métis na Bandal. Atindi, colonel, comment notre frère, colonel, Azalaki, notre frère là, comment le nom m'échappe, Azalaki, auditeur général, il y a auditeur, il y a cours d'ordre militaire, hein, colonel, sport, physique, colonel dans la prison, Atinda, colonel, oleki cité Mobutu. Na Matadi Kibala
côté la directeur Wembo ya DGI eza contribution mais le tobe en DGI direction générale des impôts côté la Niembo a bazuilar bakei albi non bobomi mutu wana te ba yebisinga azu soupe makangu na ngai na bandal bakoti bakata Niembo mutu ba memela e sexe projet na kisasa ko sexe ba memela posta na ngunini mais alia sexe mutu ayebolo ba français te ayebolo ba pe lingala te alia ka banzota batuti alia sexe ya Niembo abi neti abimaina makangu na ngai ngafuna lia sexe ya mutu oyo bo mutu azolia ba sexe ya alia sexe ya directeur ya DG Niembo 4e crime asali ata kozolia ko pe vis-à-vis le kola boudin est-ce que tu trouves mutu wake le kamamboka alia sexe ya Niembo Bishop je crois que yo zonga sous Congo te zo banga colonel Kanyamate na aza petit joueur ngala zo akisa na la campagne ya Vieux Chichi pour na sala ya Jean-Pierre Bemba nazali pasteur ya Jean-Pierre Bemba ya famille Bemba. Pour ton information bato aner ba tondi na Djobour awa pona ko luka ba combattant lokola yo ozobanga pe bato aner te ba tondi awa surtout na Yoville focha numéro na ngana se ba benga ngato kutana nga banda opposition siko nga ali président ya mouvement Sauver le Congo et Afrique en Afrique du Sud na Afrique australe na tiena ni docteur Kimwana nde na tie akamba Afrique du Sud Afrique australe Kimwana akamba ngana ko bangelo ne na kufa pete po chichie mokabe na pardon Hippolyte ameki ko abomanga kanganga ko kite o bazala bandeko bazwa formation te bacha banka ndengwana menga za criminologue ya formation de formation naza pe détective à part qui bishop anenga na informer bango tous les ex-face da DSP bazana kisa na Jobu mama zo recruter bango donc ça va recrutement pour le 6 décembre ce qui vient chicha to moni clarté à partir de Brazza to kotikisa to kotikine 5e crime ya président Joseph Kabila Zanine aboma cardinal Echu poacha cardinal ya Est to timbelaki yango atela Echu poison na nani tango Echu apambolaki libala na ena deuxième femme nani Olive. Est-ce que vous avez vraiment sur prêtre le quoi cardinal Echu président Joseph Abomaye talanga na ipso naza criminologue naza pe détective privé nazo biso une histoire vraie Echu akufa na poison omoni ke batu na biso église catholique moyo bimisa makamusu sezate aboma Echu poacha cardinal moko wana azana na Est abimise cardinal mais simbakite pour parmi les 3 secrétaires ya pape moko za Kasayen afongola ngona nani Mosengo yena Mosengo kopezate ayebi yango bien yena Mosengo kopezate omote Mosengo banda komi cardinal langage échangé Makambeza ndenge mususu. Il a commis 12 crimes impardonnables. 6e crime, pasteur Albert Lukusa, na prison à Tchela et poison. Aboma pas bien un gros bébé. Effectivement, un gros bébé. A dit qu'on s'exprimait dans l'Ingala. Donc, ça dit 10 ans en Afrique du Sud et Angleterre. Et comme ça, ça en Afrique du Sud. Mais ça dit plus de, on a 10 ans à pouvoir, 14 ans à RDC. À ça, vous intéressez dans l'Ingala, pour l'Ingine bisoté. Aboma Albert Lukusa. C'est un crime. Pasteur Albert Lukusa, c'est un grand, il fut un grand parmi les grands Makamuna Zambé. Albert Lukusa était compté, Lelo Azana Bisoté. 7e crime. Le médecin Jean-Pierre Bemba, maman ya médecin na 2007 azolela azoloba. Kabila zong selanga mwana nanga, Kabila zong selanga mwana nanga. Aboma médecin Jean-Pierre Bemba. Nana yebi yangote. C'est lui. Pour la nini, a benga ki médecin, a pese mbongo, a tchela Jean-Pierre Bemba poison. Médecin ka ipsi Jean-Pierre. Ngaza pasteur à Jean-Pierre Bemba ba image ezali. Pour naza pasteur à Jean-Pierre Bemba. Pour na friti ba msou ya ba zo kosa. Oh Liliane Bemba yeyo. Ngana Liliane Bemba na 2006 na sala campagne à Jean-Pierre Bemba. Na réuni plus de 1000 pasteurs na Apocalypse 22 po tchango ezala ya ngai. Oya mwasa za sima wana mwasa da bombole, Jeannette Bombole. Donc nazo que ça siko élection ya Papa Chichi. Moi, ça Jean-Pierre Bemba, Yowana, Tovani na Louis, na Bakita, Louis XIV. Na ça la campagne à Jean-Pierre Bemba. Awa, tu papa moni babilo, awa, tu na siège national, il y a MLC. Moi, maman, aux hommes, on a F. Bazaï, Baza, sénatrice. Professeur Bongo, on a conseiller Mobutu. Dans un babilo, on a vrai, awa, na siège à MLC, Jean-Pierre Bemba, photo neye. Tant que na prison, la prière pour nous ambasser les grâces à Zobima. Quand Jean-Pierre Bemba, Zobima. Na ça pasteur, il y a Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez, hein? Ok, je crois bien que tu vas continuer. Tu connais ce qu'on a 40e crime. 8e crime, je crois. Non, les alliés, papa,
8e crime ali médecin Jean-Pierre Bemba, 9e crime ali monsieur Tchebea. Oazali moto ya droit de l'homme. Aboma Tchebea, batnyo so ba yebiango. C'est lui qui a ordonné le commanditaire neng balobi na lopoto. ABC général bobo mamutuana za ba secret belé. Tchebea mutaboma Tchebea zaye makila Tchebea ndenge lobina ni boketu ezolanda ye. Tchebea ko tikete. Boketu premier, Boketu que je salue en passant, combattant, il y a solo à Banga Keloko, Bokote, puis combattant nous sur Londres, il y a France et Europe, on a Bozombote, et où t'es pas une homme du peuple, journaliste, il y a peuple, Awapé, combattant, Bazali Loko, la Ndeko Michel, Oyo, les combattants les plus incorruptibles, Namboko et Afrique du Sud, combattant Michel, et si Kawapi Okozoba CD, il y a son rival. On a besoin de CD, il y a son rival. Kende pas na combattant Michel, na mopanzi à Times Square. En diagonale, na Kin Malebo, ou en okomona combattant Michel. 10e crime. Aboma Arma. Moi na poto outi Belgique, ali arane mbala bien. Aboma Arma, asa la sécurité te, babambi li banga. Elengisie. Akama, abobet, Arma tang ba bimelie, ezalaka na veni ni 24 novembre. Pene et Sika Botola, pasteur Nabiso Théodore, l'un de nos pasteurs ici à Botola et Sika, Bazotonga immeuble, le 24 novembre, à Boma, Bakangi Arma Bétissi GSP. Pour peut-être que Bakadogo, Makasite. À Bétissi, Bazipi, à Memi Arma Ti, na Kinkole na Bilanga. Arma le Baka français, ya Ebi français. Abeti Arma Makofi, Simbiti Abeti Abome Arma, Achaï Masababachaï na Saka Bouagaye. C'est un crime, c'est un criminel. Ok. Jamais. Ok, ce que tu as passé na 10e crime. 10e crime Aboma Arma. 11e crime alors. 11e crime. Et quand on dit crime à Misatu, Dirkab Nae. Aboma Dirkab Nae. Il a tué son Dirkab. Mbakatange, Bozolo Bakaza Katange, Koka Musangai. Hein? Samba Kaputu, le professeur de l'université, empoisonna Samba Kaputu. Je crois bien 12e crime. 12e crime, garde des corps. On se comprend. 12e crime, Aboma garde des corps. Tant Azobeta Olive Kalembe. Olive Lembe. Azobeta Olive, papa garde des corps Abimelie. Abina Kishwaili, Ngai Bishwaili, Kobeta Mamate Bonabazu, Armabe, Abomi garde des corps. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini les dimi-types morceau d'homme ndenge nini azali kotata bana liboso ya caméra pe moto azali koloba ami bengi ye grâce à père mais botala ndenge lamba lati veste lati ekangi ye na libumu makasi on dirait babendaki yango makasi po basere babuto bandeko oyo azali komi benga les grâce à père avandi na kiti ya dindi bandeko abimi chindo pe nazali koyebisa na bino bandeko babolingo bato ya boyende oyo bozali koloba ete bango nde bakomemela biso une vie meilleure na mboka na biso RDC ezali pasi pe mawa bandeko babolingo na kosenga na bino ete bato oyo bazali kodistraire bato awa na Congo pe na libanda ya mboka ezali bato ya lolenge oyo bandeko bato ya lolenge oyo akotambolaka na bafoto mpona kolakisa ete botala ngai nazalaki na Jean-Pierre Bemba boyeboye yakanisi bainfluence wana nde kokwesa bapeuple congolais ya lelo me bandeko tozali koyebisa na bino bokeba tango mosusu bino bozali kokanisa ete atosala tu po tocreye Tunisie na Congo ekobalukela bino bomikosaka kaka tango ekobalukela bino nde bokomona ete papa Etienne Tshisekedi akosaki biso donc ye azali wana kaka baje na ye ya tango ya deuxième république yango nde azali koya kosala bandeko babolingo tokosenga na bino pe moto oyo le dimi-type pasteur oyo babengi na Congo Élysée oyo biso tozali kobenga yeke pasteur soki bishop ya bibamba oyo azali koyela bato alobi ete ye nde mosali na nzambe moko bandeko soko otali forme na ye bandeko en tout cas oyebi ke nzambe ondire ntango akelaka bato mosusu ondire akelaka bango ko na moment oyo aza na kanda
on dirait kanda ya bato mosusu basalaki masumu na mokiliko tango epesi nzambe kanda mbala moko aza koforme mpe moto na kanda wana amonaki bato mosusu basali masumu na mokili ekosala ete maboko ya nzambe tango ezalaki kolenga na kanda wana esali forme ya moto yango mabe nde lelo mpe moto yango abimi tala abimi kaka na babozoba na kanda oyo nzambe azalaki na yango ebimisi mpe kaka moto yango na bozoba tala makambo azali kosala na mokili vraiment ami bengi mpe alobi ete le bogar bandeko ata kutuko lelo soki balobi ete bazwa ata paster Coutinho oyo azali koloba batelemisa ye wana bishop Coutinho batelemisa ye wana na ye ngai mama kozali ko naza koloba yango ya solo moya kutu nazwa bishop Coutinho mais oyo te bandeko na salite ya boye malgré babiloko babilamba na lati na nzoto oyo veste azali kobenda yango lokola liputa ya bamama kala aza kopote babuto ekangama bandeko nde aza koloba ete ye nde azali grand saper batanga Coutinho penza batanga pena ye bandeko bandeko babolingo bozalaka bisika bozali tokosenga na bino bokeba na distraction na bato ya mikuse ya boye oyo bato bazali koya azalaki soki moto ya pusu tango ya kala ndenge nazali koyebisa bino Jean-Pierre Bemba ye na Kinshasa ye kokota na kati ya mouvement pe amibimisi bishop mpona kolinga komanipule bato lelo oyo tango Jean-Pierre Bemba pakati ye pakei na Afrique du Sud akomi koloba n'importe quoi yango tolobi bokeba na bato ya boye po ete bato ya boye bango nde bazali koya kodistraire biso na tango tozali kolinga kotonga mboka bango bazali koyela biso ba discours ya kodistraire bato pe ya kosala eloko moko te bandeko tala moto yango pe ndenge azali vraiment ezali pasi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci